Bonjour peuple congolais congolaise aux Olandangai nandela ya vidéo mutobo moinga te na simanangai oyo mutoyo azalaki parmi aba mukondo aza déserteur ya police tozana ba preuve na yenyo soto euti kuna la province d'origine nangai na Kwango ndeko tango gouvernement et maîtriser mamuno soto ya mukondo akimi kuna la province ya Kwango azalaki na plateau bateke nenga zawana atambola na makolongolo. Killing ya Congo. Tapelema. Bonjour peuple congolais congolaise aux Olandangai nandela ya vidéo mutobo moinga te na simanangai oyo mutoyo azalaki parmi aba mukondo aza déserteur ya police tozana ba preuve na yenyo soto euti kuna la province d'origine nangai na Kwango ndeko tango gouvernement et maîtriser mamuno soto ya mukondo akimi kuna la province ya Kwango azalaki na plateau bateke nenga zawana atambola na makolongolo kumbone Shadrack Mukawa Alliance Makolongolo accueilli la province ya Kwango précisément na territoire ya Kasomolunda na groupement Mwakuyala na village Nzambafwanyi là où azoseme trouble na niveau kosakanate bakonzi ya province baza déjà saisi bapolisi omone batelemi pembeni wana okomona na nsima kuna pikepe ya polisi eza wana ayaka négocier na bapolisi wana kaka na territoire na province kuna na kenge ake na bamboka aza kokanga na deuxième vidéo na biso deuxième partie tokoyena bilo na photo ndenge bafoto mosusu ndenge aza konionga bato basinga na papa auti kokufa avant-hier na prison ya kenge bokenge bokozwa bainformation tosengi na baservice biso tozali dynamique pour le développement du Congo po tosusenaka bolamu na Congo développement eya tosusenaka tata mokonzi ekolo na bainstitution nyonso tu ya mboka makambo ya malamu ya mabe antuka tolingaka yango te ntango bakonzi na nzela ministre Eliezer Tambola mapinga na biso bamaîtrise likambo mokonzi na plateau batege ndekula oyo ndeko abande kovanda ake na village kuna na Nzambafwanyi asotoproclame chef de village chef de terre ntango bato babi non baza batrouble obota bavoi même na famille ya chef mbala moko oye koto outi yo mbala moko osa baloba te ndoka deja asalaki deja bakope na ye akitila pike kobotwa bato bangombe bangulu kokanga bango mutu moko auti kokufa na kenge toza na bilili na deuxième vidéo na biso alobi tokoya nango tokotiela bino ndeko wana akufi bokende na parquet ya kenge bokokuta makambo oyo nyonso to ezali toza fois même ya lettre oyo bakomelaki ministre provincial intérieur mpona conformer babiloko tobeleli gouverneur ya province ya Kwango monsieur Willy Bitutila avec beaucoup de respect tokopesa yo province wana eza tekeno ya famille na yo non eza ya papa na bino te eza ya biso chef de l'état apesaki yo confiance mpo opresente ye osala vision na ye obatela bakongolais na bakongolaise na biloko na bango mais police oza wana na province wana ndenge ozokopesa le messier bapolisier mpo bakongolais bandoya kokufa wana na parquet biso bakongolais soki gouvernement provincial ozwi décision te biso bakongolais na Kinshasa tokozwa journée moko tokolala liboso ya ndako ya tata mokonzi ya ekolo mpo todénonce biloko oyo bandeko bazokufa na prison mpona moto oyo aza déserteur na la police avandaki na plateau bateke ake kuna asotoproclame alingi aza na vision nini po arekrite bajeune kuna azongisa ata mobondo kuna toboyi biloko oyo ministre intérieur papa Eliezer mapinga ya Congo botala eloko oyo bato oyo akende kokanga na mboka baza wana na kenge gouverneur aza saisi biloko oyo ministre provincial intérieur ya province ya Kwango aza saisi autorité ebele badepute aza na bainformation oyo mais bovandi be pourquoi oyo aza criminel yango bozobanga ye biso toye kodénonce tata mokonzi ekolo gouvernement ya bambasu minwa botala likambo ministre intérieur botala monsieur Shadrack Mukawa Alliance Makolongolo ndenge atele mwana Makolongolo abotama na famille ya chef coutumier te ya chef de village te alongwa na plateau bateka ake kuna ke bozeme trouble mbongo oyo azopesa bapolisier mpo bapese kikepu wana ke bokosakana na bato kuna euti wapi numéro 1 ya police ya Kwango ministre intérieur botala papa wana bolongola ye
3-4 jours biso tozokoma na présidence de la République c'est que la première fois biso bayaka tokende kolala liboso ya ndako ya tata mokonzi ekolo soki mpe tozongisa baza ndoko na biso po province ya Congo kozala ndenge wana te biloko batindaka kuna batinda papa yango wana epola mese Willy Bikwitila atikango epolaka wana nazala baimage wana awa méchant ndenge wana bazotanga na bakondition ya mabe province ya Kwango porte d'entrée ya Kinshasa trop c'est trop le monsieur Shadrach Mukawa alias Makolongulu a s'autoproclamé chef de village ya Nzamba Fwangi na groupement Mwakuyala na territoire Kasongolunda aza ni na famille ya chef coutumier ni na famille ya chef de terre ni na famille ya chef de village pour akimi na esika zalaki na bateke déserté dans la police aba le conseiller trouble bloc on a il faut pas kangaye mais akoya na carte ya province ya ville province ya Kwango na kenge ba pesi ya solo na ba policier ba pesi ya pick-up akina konyo ko la ba Kwangolais aboto la bango bangombe na bango asaka akanga bango devant bana bazolela tozana ba imaginer surtout ezali awo toye kosenga na mokonzi ya mboka tata mokonzi ko avec beaucoup de respect biso dynamique pour le développement du Congo to fongoli mbanga la nzela ya ngai moko numéro 1 na bango ouata ngumba fati beto muyaka de père de mère que je suis l'institution no surtout ya mboka to bele biloko kota likambo ya bayaka l'imbécile azalaki na plateau bateke bato ba semer trouble ce monsieur Mukawa Shadrach Makolongulu azotambola pe Makolongulu na kati ya piquet ya l'état mbongo oyo tata mokonzi ko la sala ce monsieur comme ça à quelle intention ni kuna tango s'autoproclamer bongo à quelle intention ya ba mobondo bakanga ye gouverneur Willy Bikwitila batelo wana oza représentant mokonzi ekolo o défendre pe battre la biloko ya ba Congolais na ba Congolais na ndenge tata mokonzi ekolo alingi olingi ko se so antenne ozotika antenne nanga kuna na Kagame to lingi biloko wana te to pesi biloko 4 jours. Ce qui était biso déjà na butu toza ko koma à partir d'aujourd'hui to comme la présidence de la République ce qui toyo qui solution te gouvernement provincial ya kuna nengo zali monsieur Willy Bikwitila avec beaucoup de respect biso to ko marcher ba Congolais nous tozali awa sommes déjà sensibilisés pour ça to ke nekola la na tata mokonzi ko tango ko yoka ke ba yakabaye akoyamba biso tous les peuples congolais bozala debout pour ne loko trop c'est trop basali ya ngotro le messieurs to kolinga mutu wana te azala ndengwana lokola gouvernement provincial batiki ndengwana basaba complice bazo pesa pick-up abando kanga bato boto la bango na biloko na bango pe azo seka na ba vidéo musu na moni na kotia la bino awa na ba air za koya le messieurs en question criminel mobondo ba service ministère intérieur il est grand temps bota la muto merci. À suivre. Basodan. Mama gina wapi? Basodan. Merci. Ah, vous savez. Ngene na utuba? Ah, vous savez. Zeme vanda mwena ukingila mama, beti na mama. Amekwenda abuka ndunda, ona beti mwena ukingila ani. Ozela mama. Beti na mama. Azawa. Amekwenda abuka ndunda na mfinda kuna. Allez, mais c'est quand même. Mesala nge kangila mu. Mesala nki. Vidéo uti wapi? Mesala nki. Nge na umona ngunu mutopi ya ngulu vanda kuluna. Oza kuluna. Ah, mama nga fule meya. Malembe. Papa. Malembe. Yaya mnetu malembe. Papa. Chini kanga mesa. Mama. Ngingi sona likola me avandi wana. Ngingi no kanga mchinda sambu na nkipwe. Bande kone bakuna bakimi yango to kangie. Ve papa. Muge kuluna ve. Yai mwana na munu age kuluna ve. Mukwenda buka ndunda na bilanga. Yoyina age kinga munu awa. Age kuluna ve papa. Bon, eloko te. Mama, tomonye suspect. Tomonye suspect ama to kangie to kendeka naye oya usai ya defense kuna. Ve papa yai kuluna ve. Wa musonga nge. Wa ntete. Munu muge kuluna ve. Na mdigalunga mkatuga mepisa nanja mama. Yoyina mama beti kwenda na masa. Beti na ukita na masa.
ame ubiga mpana mwena utala mwe yituka bwana ngo kitoko mtindo abo me utunga nto ya masa yo na munu ina munu wante mukena ya na mumbo kwenda ubingandi ben sola na yandi persi Anzawa. muza bave agena nzo Ngozo tina mtina na uyoto na uzalewa to zela. mengege soda ngege soda ngenge lu kwenda ngebingandi Komo nani? persi ngesongandi Yo komo nani? ginatu Yo zana le kolubana te logote. To le boy. Uzali matoke nayo obye to sala ndeye nini? benu yekwenda namna wapi Na kasho? kelve tokoma na biro ale Toke na biro. ve tokoma na biro Una. Tambola. Yo Una. Twana ko tambola, twana ko yeluka ba corona. Yokola to kutyo na mai, yo moko na to kange olobi mama ye aseli o defense. To boyite mama ye. Toke na biro to kesola kuna. Mama Una. olobi nene. una mtakwenda ve Yo kana natu na mama olobi nene. Papa age kuluna ve yai mwana muvanda na bilanga age kingila muna wana bido ya masa yai beme kwisa beme kangani Yo olobi ko zana ndeko no komo na persi azawa. age nanzo age songa sinye Nani siwa zo kebenga. ngegele tangelu ukwenda mpinge bika moshi ngenge kwenda ubingani pomsa yandi akwisawa yalungu pesa benu mbongo sambu mama gelandi na mbongo ve yandi mpuge banda na Ozana mbongo telefone wana. ya muza mpila boge sadilayo muge na yove Yo yokeli kebenga papa. persi nene. biso to matatsikuna efa persi so zana signé tokoma wana to benga aya ulongo na mabo basoda so tokoma wana biro kelve komo age songa sinye bana gena masawa ya baleki boluguza bandi bokwenda bobingila muyandi benu banda munata mchina na kacha bwala kuna mchindo aige gitove Bon. bantu gesala makambu bantu ankaka bebe na kwisa benu kangampi bantu ankaka yoge vanda mchindwini sobolu ya biso seleka yebisa mama lumela biso Sala ho moni ko zana ngo pesi biso to chiki mwana votena. papa bome wabinga yana ni persi age kwisa yani muntu kena masa atapesa ben muno wa muge atana kima ve yai ndunda papa muva buka kuna mumebikisa ndawa beme kwisa beme kangani nde age kuluna mwana yaige kuluna ve ameka to rangi na bwala papa wana tokoma ati na To biro kuira ipa persi na yo beto sala no beto kina biro. ve mama metu baboge binga ya persi age kwisa benu pa nani azomata patiente. Mama metinda bana ya mfyoti kuvanda na masa bome kwenda ubingani Deja. boye bingani umesala takima ve bantu agisela makambu bantu ankaka benu beda kwisa benu kanga bantu ankaka To kutwa na mai yo moko. ve yoge mtindwi na ve en français on dit les motifs individuels kila bitu tanga na nzopanda nge antika na ubendisa Bana deme to ya persi na yete tuzoma. ya nesi to una tokoma na biro unapi mtakwenda ve mtakwenda ve Yo tomola yo okende. papa uzatetie ya mkeriwa benu nangula mbonsombwa Okende. tokoma ati na biro muge muntu muge na bantu mpi Sala. Omoni yo. na bwala ayi mukwisa muge kuluna ve muge kuluna ve muzaba mugi kuluna asina neni ve no zobola okoma te na biro muge mpangi na benu mupende ngafuila ya persi ngafuila meya papa sela nani sela Yo ya persi bato benga. ngai Oh nani? onde wonanga Auti wapi? auti mudi alunga auti mboka mudi wo yemo na mai ozomona te bazala mama ozomona te bazala mama na bopoze ba question te tokoma na biro Tokoma siko to Obinde ona malembe amekwisa tokoma na solula biro mokonzi malembe benu solula amekwisa ya persi ngai ane na ye malembe tusula naye mokonzi omezani tokuti ye moko na mai wana bazaki na bandeko ne bakimi ye tokangi ye moko place wana na libanga. azape kuluna ngipi na masengisa 5 yango vraiment nyonso shinge nge nanzo namge masa ngezola ubaka ve kana ngeme kwenda na gisalu nge biga mchindo ina bana aye kwenda na useka muntu kana mchindabo yona mekushukulumuka mekutana na mama ametuba mkinga ndi abu kandunda samuza banjila ve komsabe tukwenda na mama memo na papa soda ame ukanga mu fon bikisante bikisula moshi pa na benu bika munu benu bika munu batika na bongo kana bona metina beka ngamunu papa soda betu basusi na beka inki betu sala ina beno fon papa alu ya biso mai na biso totika yake mai yango wana nazwela bino bomela Yo, mai wedo chiki yo. mai ba ofenga Ozo mona wedo Mai chiki. ya ba ofenga ngwana mbe bozela ngempi vanda pima basoda bokepesa bomasa ya kunwa na bidon
kana ngeme wabome lomba masa beto awa na bwala mundele yokele mbongo Boye loma mbongo yoge mbongo yoge masa ya gunwa fe papa lungela biso siwo makolo na biso po mayo zo comprendre te lungela biso makolo na biso na longola bino makolo bo matana bigona nini makolo nini siwo compliqué biso papa malembe ngolo ba yo na mone tozo le malembe mokonzi malembe ngamo osula na bango po bonobi ya persi balobi na longola bango makolo ango ba okende na nini na biro tika yangere pesa bon pimbongo bon somesa la lisesa mure mpangi nange bebigisandi papa bebaka makulu na bendo apesa biso nde bakanda makulu yo ina yaya nandi ke lolula mun bebigisa mpangi na bendo nazoke pena video wana 25,000 eza 25,000 fana ake pena na soke le mo mona na kuna batu baka pidia ka bokuta bantu bokala bantaka bokuta kama yo okende matondo mingi nabwelo mange makulu sike makulu kebe yange tu bae makulu kele mbongo kana masa biye na ngena ko baila bokuta na mudi ki masa ya upesa bomwa mbongo kombo tu bane masa ona mtu bane mbakila bon makulu mukatula boja makulu oina mubaza bave matondo mingi yaya mwana yake munzenza mume kwisati yandi munu kuna na bilanga na kubuka ndunda mume bondi la borezola ve mambo ve mbongo bome baka bebaka ka mbongo yini abege baka tubane mwana ya vanda kuluna mekanake kuluna ve mbongo ina yotadi ya ben mama bisa to tambola o tenya leta bisa to tambola to kangi fonction to kangi esili ke kangi to oliango e osala pe lo to kuluna to kuche moko mama sanga betu matamoshi mama kona penge mansa ndu na ngi mansa ndu betu kwa mama atino kanga Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema.